batela mwana dinana batela mwana oyo tokene pe ba pasteur bobo una anjila sa ile babondeli aza mwa bilaka te mama mko papa na oye ezande likamwa dans somme Modio, ça va 3 jours. Oui, puis maman, Ça va 3 jours pour la botte. Maman, obi ya to kiwana. Motema na ngai saduku ya makambo ebele. Tona makambo ebele, oyo bato bayebaka te. Tona makambo ebele, oyo bato bayebaka te. Motema na ngai saduku ya makambo ebele. Hey! Motema na ngai saduku ya makambo ebele. Motema na ngai sanduku ya makambo ebele. Motema na ngai etona makambo ebele. Kolivila na Luanda zela lewisa koya. Machuda mandangi zela lewisa koya. He motema na ngai etona makambo ebele. Mabanzo mangai motema na ngai etona makambo. Dinana. Mami na mo. Ngako no tala yo ndongo yemba ozobina nozela oya oyambanga che. Na ko yamba yo. Donc okomi na yo mutu moka boti soki wapi ozui mwana oye na ye awa. Hein, c'est quoi ça? T'es chérie, bébé na biso. Quoi? Oui. Dinana. Donc tu boti kaka. Oh. Donc si je comprends bien, makambo ya pasteur Caleb on a peki sakio. Donc au kobi nango kaka. C'est ça non? Mais ça mo sala nzambe. Ah mo sala nzambe nini? Mo sala nzambe nini? Mo sala nzambe nini? Eh Dinana. Oh c'est pas la télé. Qui est le chef de cette maison? Hein? Pelité. Dites aussi bébé. Moi je parle pas de bébé, je parle de toi. Je t'avais interdit de ce pasteur là. Mais n'a pas ça qui était? problème est ça wapi pasteur a salini. Moi je parle pas de l'enfant, je parle de l'homme de Dieu qui ne qui pasteur à qui suana. Hein? Lewis. N'a pas que les rapports, tu n'es pas passé parce que ce qui est dit soi-disant. Ça va pas non? Lewis, et to vandi au côté pasteur Caleb. Oye okuti ngana maman na ngozo gagner ni bosa maman nanga et en plus c'est ma maison. Mais Lewis nini? Vous êtes sous mon toit. Lewis. Lewis. Maman, je te parle pas. Je parle à ma femme. Lewis. J'ai été un film à cinéma, maman. Mais Lewis, nini nango? Nini? Dina na yoka. Et loko pili bozali ko luka. Butu moi. Nzambe apesi bino. Yo zalaki to yokuta mwasi na mwana. Ngaka to ko sepela. Maman, je parle pas de l'enfant, je bien dit, je parle à ma femme. Oh, yaza koyoka nga lisusu te. Si j'interdis quelque chose, azako sala yango na sima mukongo na ngai ça dinana moi je parle pas de bébé, je parle à toi parce que na bengi kozonga na aéroport oyeke chérie na zui na yenga moko le quoi na bala te Lewis nini okoma bege nini nazanga moko na mwana na maman obenga Lewis il y a des daddy ah nzambe na ngai daddy nazanga na ndaku na moni appel na odi so na mona ki appel na ya malanga na chauffeur na yebi kututé royal lelo royal joni yo benga asuté ngaku no sutuka a yezo bina ngaka zita msozo kumisa nzambe lelo to boti mwana siko mwana komi fardo e pa nao Lewis mais je comprends rien dis là pourquoi on compte ça moi on attaque pourquoi Nani Gabote, c'est pas possible. Hein? C'est quoi ça? Moi c'est la Wale, comment ça fait sur papa? Et ça la raté, comment ça? Non, on a pas sonné même. Et ça la raté, ça la raté. Moi c'est moi, on a pas de passe. Ah, tu as 50 000, là tu as passé le pas moni. Yo là ko yo c'est pas la moi, tu vas aussi maman c'est dans auto. Mais la mission on va en gaiter. Mais moi ça route la Wale. Le petit on fait des arrêts Wale ko bika. Hein papa? Ça dit boy. Na c'est ça on va papa. Na ça va ko mungala. Et ça me bien mal, ça me va to sima na to ngai na. On va pas ça na. On va pas passe ah, mais ça on a passe. Ça moi le bien pesa ngai. Papa moi. Maman Naza pena na sur ma c'est parce que mon encadrement est bien. Et na idée au pesa qui kitoko que il y a ma femme, mon épouse, pour l'encadrement parce que là-bas elle était vraiment stressée. Hein?
mitungisi wana ya nani ya Esther. Ah, quand même, ça va, on a remercié Mingi, je suis vraiment très Zamakou maman, on a aidé madame pour ça qui m'a mangé. On les a devoir nangai tant que maman il faut la protéger mon nangai et puis ça c'est minel bosso ça pembe na mutu na ba prière et puis problème ndenge ça qui vraiment il a fallu qu'à prière ça ma casse pour Sarah comme lelo. Tu sais que qu'on hôpital lelo te papa et maman. Ah bon? Docteur le binini. Évolution ça très bien moi naza bien et puis azana ba kilo na ya kokoka. Mais maintenant le bic il faut tout ça l'attention parce que quelqu'un a 2 semaines. Dit oh na maile nanga ya bo maman na yebi comme Sarah n'a prému pas. À cause que ça 2 semaines on a été on faut que ça la déjà qu'on la la téléphone no polele na bosimo babilo connaître ko benga pata na butu pour pas savoir tout ça kana butu et mingi mingi kuta ka de butu. Vraiment maman je suis très ravi grâce à moi. Et puis ça mon bali voilà. Mais Rosa Congo ya Samusona. Comment papa na ba comment mon bali na ngai wande mon bali na ngai. Écoute. Il faut connaître maman. Connais maman. Vraiment je suis. Non maman. N'habitez encadrement dans les très nécessaire. Ce que vous allez regarder, n'habitez. Je ne sais pas, chérie. Surtout papa remet la bille chingobila. Ah ouais, zélé la bébé la denga mukete ba cadeau. Bonga moko. Eh, maman. Eh, belé maman va pomper sa chair à bien. Eh, pour moi la pote aussi. Maman. Eh, bilo comment la stranique nyonso. Et moi mais attends. C'est comme ça que tu penses qu'on doit finir. C'est comme ça que tu atterris. Attends, je vais te rappeler un truc, Emma. Excusez-moi par politesse. Attention, bonjour. Attention. Enfin, si vous pouvez prendre si vous voulez. Attention, vipère. Attention, hein. Je ne blague pas moi, hein. Attention. Tu as tout fait ce que tu voulais faire. Là maintenant, tu me fiches la paix, hein. Et qui tu traites de vipère? Attention, hein. Au cas où tu aurais oublié, Emma. Tu vois cette histoire de la pétasse de Sarah. Je t'ai fabriqué avec mes sentiments. Tu es le produit de ma pensée. Est-ce que tu peux réaliser ça une fois? Et laisse-moi te dire, en fait, tu sais ce qui se passe ici. Je te cherchais dans Kinshasa. Et c'est ici que tu trouves mieux pour venir dormir. Non mais attends. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Toi tu me cherches aujourd'hui? Non. Tu me cherches aujourd'hui toi? Tu as testé. Non chérie, elle me cherche, c'est facile. Il faut être Caramba! Il faut être Jésus à ma mère qui est là. Il faut être Jésus. Ce qui va du sous la éducation, maman n'a azawana. On fabrique nga. Moi je suis Sarah Matiana. On resterait Sarah. Je te rappelle. Maman, elle me rappelle de quoi? Maman, Esther, moi je suis Sarah, attention. Ce rosa mal éduqué, pas naïo. Mal éduqué? Oui. Oh, n'importe quoi. Et puis Esther, respectons quand même la maison d'autrui dans ton journal. Mademoiselle Sarah. Mademoiselle Sarah. Tu te souviens? Avec ta robette bizarre. Et que je t'ai pris, tu es le fruit de mes pensées. Ah non. Et tu es le résultat de ma bouche. Si je n'avais pas confessé sur ta vie, et que si je t'avais pas demandé de voir mon mari, excuse-moi, je t'aurais pas vu comme ça. Mais là, tu vois, la quinoiserie étonne. Là, tu comprends? En fait, là, c'est parce que tu l'as mal joué. Hein? Et Emma, je suis ici pour te récupérer. N'importe quoi. Je suis ici pour te ramener à la maison. Chez nous, cité du fleuve. Maman, tu as oublié les escaliers. Maman, oui, maman. On n'a pas salité aux homono. La diva a salité côté et vas-y repos. Ozo mayele pour libala eza pona mayele te pona français de zolo ba ndoko pia te moi non ndaza bo azo pota kala te mama nangai mama bima nana zo pota kala mingi toi j'ai mangé le premier je mangerai le dernier je vais prendre ça et je vais voir où tu vas accoucher je vais voir à quoi tu vas donner le bébé je ferai ça oui c'est ça je vais voir où est-ce que vous allez arriver avec cet enfant. Parce que je vais vous rappeler. Je suis...
Bonjour, papa. Oh, maître, salut. Pardon. T'es où, papa? Vanda, non. Vanda. Maître, comment t'es allé au bétail? La salle où on a fini à côté. Vanda, papa. Vanda. Bonjour, papa. Salut, pasteur. Papa, nous n'avons pas zanganga. Yoni, papa. Maître, Coco Sangate. On a eu ça, boké, la ta jip. Na wala ta jip te parce que jip on eza makambo kala seleka. Ngako kumona okati na kwa msana nzambe na sepeli makasi ki o ndima nzamba solo nitinga pina yamba Yesuana. Ah, merci ndeko. Merci ndeko. Ngande na baolanda landanga. Lokolo bi baolanda landanga ko yepa msana nzambe en tout cas ozo solution. Parce que awa no ko tia makambo nyoso ezo solution nitinga moko ndeko nope na zo solution jip c'est tumbama makambo so pe c'est tumbama en tout cas na pona nzela moko ona na kaza nda Yesu Kristo merci. Merci Mana be ni lao dadi. Merci. Nzambe. Nakuta na api na linganga kaya bandoki wana bo. Utiki nga nakota pwani Seigneur. Ubiki nga naze musali nao. Bonjour pasteur. Bonjour. Nom de Dieu. Comment tu vas? Ça me va. Manger si tu veux. Il y a dans la kitchen là-bas. Plus vite. Ça. Pourquoi il faut voir là? mingi tala boni otindeli biso buku na yo na ndambo lisusu na mokolo lelo nde nkolo tozongisi matombo epai na yo molimo mosantu konza biso konza moma oyo mema yango ndenge olingeleli ozali nzambe obombani te libanga na talo mokosi na yuda au nom de jésus nde tobondeli tolobi amen amen. Pasteur, sadaka maolandela na ngai. Sadaka c'est quoi? Pasteur, sadaka ma eza lojo bakotsanga. Omona mbalo leki oto yaka a. Oui. Siko batu wana baonde mtu bakotsanga na makambo wana. Ke ba edenga na kotonga église ba pesenga bambongo. Ekomaki à chaque fois so moi si à concevoir bana babanda ko kende. Mwana nanga kutu ya mukolo wa banyi balia e. Bon, etombaki alingaki pa kufa. Heureusement jour moko pasteur moko uta Afrique du Sud nzamba tindaki aya osambela. Siko ngana lingi na Yesu mambo te na santé te nde akomolanda landa ngai aboma ngai. Kutu nde na combien je ne sais pas comment na se retrouver à. Donc na oyo kaya mo mutu na ngo onde e sabu. Moko na omuno ndire sadaka mano abanga donnez-moi la tête que je te bambole. Siko vinange komi na danger. Mona na oyo ka plan mutu na nga onde ba osanga. Bien aimé, tango mokolo mususu boyakiao ngana bisaki bino koluka nzambe oyo ya solo parce que tokomi na tango na suka. Bible ezolobela biso te na tango na suka basali ya lokuta bakobima ebele bato ebele bakolanda bango soko ke na 2 Pierre 2 obandi likolo tio bandi okita na se okomona ya toute une histoire oyo ezokolobela basali na nzambe ya lokuta oyo bakoya mpo babebisa kombo na nzambe baklebe bozokende kokota baloge mpona koluka nini parce que le nom de Jésus c'est le nom qui sauve bino bozokende koluka kombo nini soki kadakama soki nini c'est quoi bengelanga baintercesseur. Aujourd'hui, mon frère, tout ça pourquoi? Donne naza na koma veste noire 36 na chemise 36 Est-ce que tu veux maintenant servir le vrai Dieu? Oya kokobiki sayo, oya ta sakana nini na bino ana kolanda ye ya kokoka komona yo lisusu te koza prêt mon frère? Oui pasteur. Alléluia. Il faut kaba. Benga bana lususu nani yaka mama yaka Béné, maman Déborah, nous allons prier. Benga Sœur Marie. Ok, ça va beaucoup ricolo, bien aimé. Alléluia. Wazali Moussali Nanzambe, on va dérouter qui dans le monde de l'obscurité. Mais tu peux récupérer. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen.
toko récupérer tozo kene ko boto la ye na monde obscurité bisika ba kunda ki ye toke ne ko récupérer amna ye dit amen amen toke ko bote la évangéliste tine la biso prière ya feu ya fire to bote la toke yi alléluia bote la toke récupérer bien la biso to bote alléluia oui le ça on récupérer nasena libanga na nzete na zamba yawe toyeko récupérer esprit na ye et yawe récupérer au nom de Jésus toyeko boto na ye na maboko ya Satan na kongo na bwana Yesu parce yo ensemble yo dokela likolo na nzambe na lola yawe toyeko récupérer molimo ya bien aimé esika nyonso bataki yango nzambe na lola yawe papa na ye kobimisa ye kati na likolo ya Satan bonganga ikontina bakamona nzambe bato mosala na ba mosala na nzambe na kisi bekomina ba passer mususu ye ba pede tala mwana mobali azalaki katera bana ko défier ba homme de Dieu boni mwana mobali oyo bipsa ki réputation ya komona Yesu mais lelo il est là il sert l'Éternel avec nous alléluia oh! Mon frère kozonga souci maté salela nzambe wana na ndenge ya bosolo okomona ko restaurer yo ungizama kanizite bangonga papa yakoke nzela ya Yesu mona kaka mosika ngonga yo soke koke batindika yo na mototo eloko ekosala yo ekosala odela na yo ungizama kanizite bangonga tata yakoke bangeloko moko te avec nzambe na biso to bangaka te lelo memi mwana te amen nzambe na biso nzambe na yo nzambe ya pasteur Caleb nzambe na ya solo apesinga mwana lelo amen omoni nzambe kobanga keloko moko te soko za na nzambe parce que mobateli ya solo nde nzambe ata moto alobi no likambo soki nzamba lobi te po décision soki utaka bepa na ye soki ye nano apesi position na ye te ata papa aboti yo alakeli yo mabe ndenge nini lokola yo oza na nzambe nzamba alongolaka mabe wana azwi bolamu akotisi nzambe na biso asala na contrat te po ye moko nde mokeli na nyonso ozoyoka o mama bato boye balobaki na nga na obota ah mama te yo moto lobi bosaba bomba mpona yo me nga nzambe il faut toujours que tamboulana. Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à ton égard? Oso mona. Ko tamboulana o mutu alobite parce que mutu ako suka. Mais nzambe na biso asuka kate? Nzambe na biso asuka. La pesi biso bébé kitoko Jesnev kitoko. La pesi bébé papa na ye. Jesnev ngalo. Amen. Pa pasteur ngande penza. Tata na oseka mena okokate. Nazo banga. Ezo mona. Nzembe okutuna ndenge koli boy nzambe kaka po elongwaka mokema kofi elongwe ndenge komitibwe nzambe moto abatela do nazobanga na yebi kote soki akobeta ngai soki mpe akosala ngai moto nazobanga ekosimba lisu te tika kolela tia elikeno nde ma pasteur azo tia elikeno kokosimba mwana aya tu oyo nayebisaki mama na ngai Chocolinda kobanga te mwana nzamba bangaka te eloko ezosala mibali na bino parce que mibali na bino basi bamemamaki déjà na envoûtement ozo comprendre bamemamaki sikoyo faut mabondeli na bino surtout mama na bino na mama nini Chocolinda botelema makasi na mabondeli bino nde boko récupérer mibali na bino ekobanga moko eza wana te bolenda mama eloko elekeli ngai nalali te butu mobali obali mwasi na yo mwasi bazemi kolonga mwasi ekozwa azemi ekangami na ngolo nzambe na mama nzambe mwasi aboti mwana ata koninga ata koseka nayebi te soki nayokanisaki nini ta biso babike match échoué to likambo zo kuta côté ne nayebi te ata ndenge za papa azobima ta boye ata mwana za na perso wana ata mwana loboko ata kosimba ata koseka ata mbaye bayebise ke mwana za matende na mwana saboti ata koninga
na biso nzambe to sambelaka donc pasteur Caleb yo ba sali musala mama abiso na sambelaka nzambe mibale mais soka nzambe moko ne kulusu mbula oyo kesela te mama ona ko zote pa ko simba mwana mwana yeyo ti mwana yeyo na kina souci baninga na nga nyoso bazana bana bakoko tala nga na komi na age koko te maman moni ndenge toza awa tozolandela ona ba prière mais il faut mon appel médecin parce que ce n'est pas pour rien que les ambassades qui amen respecter ba kilo na yo il faut ba makamyo so docteur azolo ba o respecter ngo to sangisa mona nzambe de to zuelo ponga na ozela ka jour benga la na butuke yaka ke etika na to libéro déjà merci ma pasteur ça va pas bien on va ka contre la vie merci maman na yesu bila yo merci ma chou bébé bayo maman nazongi pona olobaka oizo sala mana kati ndako oyo eza monguna jamais papa oyo mwana na ye yo zawana na mona ko tout le temps tant na yaka na mwana na yo mais soko moni ke papa occupé mwana te depuis abotama eza papa te eza monguna o alingaka kimi eza te na ndako mabala et puis monguna ngo satana yo ko mona papa te pesa nga mwana bondela pona ye ye moko akoya ko simba mwana oyo pe ko zana soni pona ye ko mona papa te pesa nga mwana tokanga tobondela tokanga mi story commandé mwana na maboko ya nzambe totele nzambe papa na recommandé mwana oyo na maboko na yo bible lobi mwana za lipamboli ko ute pai na yo nkolo nzambe yo pesi mwana oyo na libota oyo elisimu Hey, faut pas venir là où je suis. Emma Lover. Emma Lover. Amunzile muyaya. Amunzile muyaya yaya. Manzili ngamkon. Non, c'est pas une bonne chanson. Je suis propre. Oui, je voyage beaucoup. Ma lover. Une tasse de thé, s'il vous plaît. Et Mikungu, un verre de l'eau. Emma Lover. Oui. Sadakama. Sadakama. Je ne veux pas. Non. Pourquoi? Non. Emma, mon chéri. Emma. Tu manges le pain, Emma. Le pain. Mange le pain, mon chéri. Mange le pain. Avec moi, mange le pain. Non, tu ne manges pas. T'as vu, non? C'était quoi encore la chanson? C'était quoi encore? C'était Abeti Masekini. Non. Ah non, Pongo Love. Ça prend dans la peine. Retrouver. Peuple nul. C'est ça. Mais c'est... Mais bah, t'es que mal à tout ça. Qu'est-ce que je suis tout ça ma casse. Dans la Bible, Joshua, c'est Josué, le conquérant de Jéricho. Voilà comment pasteur Caleb. Mais franchement, je te dis, bon pasteur là, je vais dire, c'est un bon pasteur. Je ne sais pas si on en comptait 10 au pays, c'est déjà bon quoi. Carré, la République démocratique du Congo, tout change. Tu sais quand même que moi j'étais déjà dans comment ça Miranda. Je ne croyais même plus à ces serviteurs de Dieu, mais lui il m'a convaincu, il est très différent. Oui, et puis il y a de vrais serviteurs de Dieu.
ngasi nayebisa yo omoni soki ozwi déception pa pasteur moko elakisi teke bapasteur nyonso ndoko ozwa déception omoni na Kinshasa na ville na biso ya Kinshasa na mboka na biso Kongo mboka na biso eza na beni na basala ya Nzambe ba vrai ata tomoni o pasteur amabe baza mais na kati na bango ba vrai pasteur baza ba o baza na eloko ya Nzambe baza nani akokai kondima ke nga Sarah lelo na kosimba Joshua na maboko là tu me dis et puis dala mutu andimaki te mutu andimaki mpe te ke yo kozongela mosala ozongeli baactivité nyonso ezongi tozongeli bakwenda vutuka. Franchement ça c'est vrai, tu sais quand je vivais avec Baro Bazekoya qui entourait Nani Esther, je ne croyais plus aux serviteurs de Dieu. Mais là quand même, je crois que Nzamba na batunaye, Nzamba na bato a tchapembeni, ba choisi, ba mise à part là. Non ça là je comprends que tu Nzamba mulene. ala na batunaye. Kala lelo nde tokomi à l'aise na vie na biso. Emma. Mes enfants, toi Sarah, les enfants, tu vas me donner mes enfants. Les enfants. Attends, je ne dors pas. Toi, mes enfants. Toi, les enfants. Et Loulou, palala. Jésus. Les enfants. Attention, hein. Et mes enfants. Au nom de Jésus. Mes enfants. Au nom de Jésus. Mes enfants. Jésus. Mes enfants. Mes enfants. Au nom de Jésus. Et Loulou, palala. Bébé Dieu. La reine Sadakama est partie avec mes enfants. Elle est partie avec mes enfants. Elle est partie avec mes enfants. Mes enfants. Je veux des enfants. Les enfants. Eline Timboué. Eline Timbou. Hé, toi, donne-moi les enfants. Sadakama. Sadakama et Sadakama. Bolingo ya Nzambe ezali se bolingo ya solo ezali se bolingo minema tolingana yana bolingo ya Nzambe ezali se bolingo ya solo ezali se bolingo yo zokona nenga nkolo wana zokona nenga nkolo te zokona nenga lei bien lei bo beta likolo wana esa pena yo so pena bona vous so beton bon nuance vanda comme mouvement banara boy sal doser la dimi mais oyebi ke to fandi pe ka boy to kipete mais oui mais ninga la bengali bon Esther pena maman Esther ali boma nga mona ke opena net la blague pour nga mo déjà tant na ndo sentir que non oh na perdre bandimi oh ndako babengani nga na ndako ngo ndako komba problème ndako na sombi pona che église comme yo mutu atekela ki lupango ba problème tango eke Est-ce que vous comprenez que vous avez un peu mon cher, au monde des abonnés, vous allez presser mon coup. Moi, je ne sais pas. Oui, bien. Dès que vous allez passer à l'ensemble, c'est vrai que tout ça est ma bille.
Bon, dès que tu as dit, mais déjà Bishop, donc il faut que la réalité tout ça tout ça déjà na kobunga moko donc impossible. Tu bandara bien. Est-ce que bien n'est pasteur Nazala bien. Masa wana bien. Obingelo est am suna oza pe bonali. Somme dali boma abiye baka. Na iba te suna normal to liboma. Pour habiter batali boma so yoka ndenga na zoka. To so iba te bon. Ndebilo bomo na boma na bino ngam normal. Yoka mon frère. Il est bomi biso parce que tu l'andai world. Tu l'andi ba bloko ali kolo to koti na ba monde wana to kotaki visibilité tout le monde ba mon biso to rouler carrosse ba mon biso to tambola danger to zala toujours au top et le que c'est linga pas ces années tel joli mois dit na France azo benganga pep sanga Bishop Lewis yo vraiment oh on c'est un niveau tala na soma baro 850 francs pas petit mon boy capo pour tellement na ba ke na ozana ma besoin ko benga na luki répertoire na nga ni ozwati tellement na ba ke joli mois dit fala benga nga na ozela tela nga ma code ya benga Paul banga Bishop bilone bokoma boye tomoni bilone internet ba tu es pas catcher ba sali ba sambisio et il a parlé de trucs na fani kanye na oyo kapo ngam na osengembo na lo ba ndem sula ngara Dede ndi tuza pena kono pena yimo ndi aza na ndinga kanga bilongi na biso wana biso na matro wana sili kata sasa ata olimbisa biso bien yoka moni kolo ndazana mystique mon cher moi na ka oyo il faut que l'on zambe parce que non y ba verset mais ça na deux pierres kuna o bible lo ba ke sort na bango za jaconia monde to ba ma beto sali je sais pas on a souveraineté nzambe de fait ça ba petio na ba Hollanda biso no kabelo ba petio na moni ngana zira bang mbangu te amwa kana bete to no senga oui ça l'a bien timoko le petit o kasamoni léopard ko Bishop moni ne ozaboyo so tel qui na mona beaucoup de na suka maintenant qui pasteur via imba moi bien ngongo zabi to ba no beta déjà to qui n'attaque une colle na banzembo kala bon on est futa ka c'est bon mais l'autre fan d'ici l'idéologie na biso ça move on moni tabaki colle na ba dimanche ya ba ya wana toujours les kana ba table to charmer moni yo 4 saisons moni neti solanko solo Otambola ne musika pour nani fidèle on connaît les meilleurs amis dans les malheurs et puis dans les malheurs on se révèle à un frère voilà omoni si to fandi lelo aka na guitare na olia omoni yo et puis okota bokonza lola na biso pecho bike kobetera baba oyo okuta na bato bilene yo net omona neti ba colonel na minene omona bango mais na kinkolo ko fara o betele bo kutana bo et puis ndeza na net mama tina kanyama surtout kutana net na bakin kola lobi ko mbieto kolia nyata na boro wana reconnaître episode tunakanano liboso ya kozala contretemps na ngai musu tunakanano liboso ya kozala beta ngapi bandulo ngakima tobe na ekosepelisa nzoto bapangio nazali mwasi ya bato ya makitoko reserve na molongani na nga kapitene Siko ezani na ba Bible bo. Ngo te biso. Donc elo ngo ipsanga zana biso. Ngo ipsanga ndeko yamba nga sala ngodi. Yo nga zo pe bongo. Jiso ngo repêcher nga. Pasteur s'il vous plaît, donc te partager na bino parole du Seigneur. Pour nzamba lingi bino kaka. Te ba ka lo mo. Po biso moto laksema maluba wana. Sapa na luba makambo lingo bana sima makambo. Kala tika no kutu mambo chafu wana petit. Mondo zana. Tu viens dans un monde trop vieux et puis pressé. S'il vous plaît, papa, pourquoi accorder biso 2 minutes pour partager nos paroles? Dans l'assemblée des saints, les femmes doivent se taire. Donc, la Bible, quand la Bible est aussi bien, il y a un qui est condamné. Tais-toi! Nous avons dit Bishop, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
Merci. Tala, au monde aux ans, Kolbasio loti. Hein? Aujourd'hui, Bible là, na bande ko nyonso boyi. 1, 2, 3, 4 bouquets, boutique biso 0 na 0 à 4 ba on bati côté ya biso ali bino tout bozonga to ka bino te. Bino so boyi ka la loba, mo boutique ba ngo de. Allez, partez. Posez là ba. Partez! Allez, ok, allez, bati côté ya biso. Est-ce que va on dit 10 000 avec 4 000. Tout ça les réduction oyo entreprise moko ta télécommunication ko ça. De marcher sur l'internet, de dégringoler l'internet, donc vraiment avec Orange. Après promotion, oyo, oui, il y a visa déjà Bimaki, non? Toujours voyager, tout le Paris. Mais tout beau ça la pété, il faut tout bisango pasteur Caleb parce qu'il faut prier pour un voyage. Oui, on a préparé déjà dim na pour 5 millions d'abonnés. Vraiment. Oui, et pasteur prière na sali. Non. Na Orange na confirmé, donc ça va. Et comment ça na maloba pasteur wana sali mingi pona biso et puis chéri na ko bosana te ko remercier te mo pesinga valeur tala ndongo zwakinga de nazaki de 0 ko na ba ke lokote mais au komisenga na niveau mo oui papa pesinga valeur merci Chouezate oza mwasi na ngai soki na lingi yo na eta ozaki wana fa na sala nyonso papa o transformer vraiment vie na ngazi nga pela na zaki ndinga mo bato nde ba uta mboka nde bazala ndenga na zala non mais laisse tomber na yebaki na nga déjà nga na linga yo d'une manière brute tala ozaki na mbongo na yo na tala te to tsama ka mususu pe ba black wana eza masula kala nga na linga yo bongo vie na nga jise wo lo yebisaki ngai linga ka soko zwi mwasi yondo sala ye eza te ko zwi mwasi mwesi mutu moko esa sala soki ndeni te yonde banda ko sala ye pesa e fort obeta tolo que non j'ai une femme ozomona yo za investissement na ngai donc na mi investissa na kati na yo parce que na yebiki na yebaki oza mwasi kitoko eloko eza ko freno eza yeka kabumba na bolo te na binga te to sapeka ngala yebana nga sitika na utambuka na minute vraiment mate na olingo sisa te boka ka ndeka to sisa kana bo na ngesi la kisinga mo na kindamu to uti musiko yebi Caroline ukende wapi Caroline ubwakisa ngai wana kafwe nao oh papa mali ça va ezani nao yebuti ezani nao Caroline kombona makitoko maye Caroline c'est qui comme ça na yebite Caroline prophète Kabo prophète Caro azo bengo na kombo na o papa en tout cas muto atana ndoto natikala komona muto te londo na yebi yango te de Caro prophète Kabo abanda odinda mabulu abanda sango papa kisenga pas biso wa ezani Caro papa chéri on m'a dit que mutu ne sa bien te Caro nazo bengo ndenge ni ubonga on va prier na ngamu te bongo quand na yebi te biso yebi komo na ngaso wapi na yebi te ba prier na yo papa en tout cas na yo yebo te te ba tu misusu Caro oh papa mutasha ko la nete mutu ne sa bien 2 minutes dis-moi dis-moi fana silika na petolo wa mbwa obuseni ngai yo muto banda oloba cesse na sombelo cesse kilela o banda oloba kilela lela ngai kilela bon papa oyo mwasi na nga Caroline tala tobalana omoni Caroline nga muna banda osa deliverance moko tasuka yakendaka ekatanga deliverance mo nakendaka wana ekatanga mosapi siko bongo ekenda elonga lisumu te bon si tu as des problèmes psychiques étalio si te câble prophète câble c'est ma femme yebi yo te et puis kendi Soko c'est quoi? Maintenant, Soko vous avez besoin de senga mbongo na malembe. Palmier pourri obimisinga ima kokolo na nzoto mais lelo esila na yeba nzambe. Na yebi ke baje ezaka baje na bino ya kobimisa bato babilo na nzoto. Déjà to yeba nzambe. Tant na bino bokomi na suka.